mbongo bomba na banque oza na Belgique oza na France ozoluka nino sala po na Congo mais bon ya na domaine de développement soki lelo bato to pesi bango ba machine wana tozala bato na niveau ya Asbel na fin ya semaine na plus de 50 bidons ya 25 litres na bandi ko salisa ba mama musala moko ya projet moko ya accompagnement des filles mais lutte contre la famine c'est-à-dire quoi na lobeli mama na ndako naza abinse quoi mama na ndako na yasombaka clean anika ndako donc c'est que maman na muke o azwaka sala da dépense moko pona embellissement ya ndako na ye alors na yeko lakisa ba mama ndenge nini basalaka ba produits antiseptiques ndene seko naza acteur de développement na zayi na Caritas Kinshasa comme partenaire na lakisi ba mama ndenge basalaka Soumamous eau de javel bactérol kéroline que soki maman sali produit wana achango na bidon 5 litres maman o aza makasi akei na ba société na ba bureau koteka ngo 12 000 10 000 maman na kozanga mbongo parce mais na sengi beaucoup plus na bandeko oyo bozali à l'étranger ozali na machine à coudre ozali na eloko moko osalela raté tindela ngo biso te bana ko salisa na ngo bandeko ba besoin eza énorme pour na mboka na biso ekende liboso mais na appui ya moko na moko ekozala bien makasi nazali na ba site o bat bazali koluka même dispensaire na makasi na mona ko même microscope o pambezate ngai so inazaki na l'encre mbele na lanceka campagne moko ya kokata bana misutu na eko comprendre que soki déjà na Kanluka soki déjà na Maluku awa na Kinsenso bana bakati bango musutu te ebongo na Kipushi est-ce que oyebi ke banzete wana bakataka ya mbila po mbile kwea soki okausi banzete wana oniki yango na machine babengi composter yo za na poto ozotindela biso 207 moko ya po eboma bat mais non tinda machine à composter boluka composter eza machine o bakotisaka batro na banzete bimi poussière o to benga même machine ba mabaya et na route wana na village Lutende bat bamelaka tisiko mai ya source na kendaki kuna avec mes maigres moyens totongela bango forage na bapui ya mai mais na komona na Lutendele eza na plus ou moins 275 palmiers basalaka mafuta mbila kuna na mafuta mbila to komona fabrication ya savon fabrication ya lait de beauté mais bakosala ngo na machine yango eza tono ya ngamati ba congolais bayebi tono ya ngamati eza mibale babito kozwa ngo wapi maman na biso bafandika abo théâtre Moyombe gauche na récupérer ba maman wana nyonso nesi ba maman nga na même na bino développement na zo lakisa bino parce que mutu po aider pour lakisa nanu ndenge basalaka yaou ndenge basalaka crème to sali yango soki kutu to industrialiser yango to tchango na plastique to bambe yango to koteka yango na ba école na ba école to ko ba partenariat to kopesa batu misala même ba agent ya marketing pour na promotion ya ba yaou wana. Bienvenue na ba très cher internaute ya Info Plus bonjour ou bonsoir par rapport à l'héros ba nyoso ba mesana ko landa biso nga bino Mustafa Malembe na ibisa bino ke bo mesana na ngai ba yanga déjà bazaka wana scotché cimenté pona kolanda mai nyonso yo to pesaka bango tout ça ka musalo ezalaka pona ba information yango esalaka que to diffuser ba nyonso ba mesana kolanda biso ba abonné fidèle na biso na ko banda boité sans que na remercier ba yanga si ma caméra ndeko Elisan pour mon papa mon 2G mon cordon Lukman Nimudingumba mon vieux Babi Mboli agence Badem Oversi oyo toché déjà pour la 61e anniversaire il y a indépendance il y a Congo toché moi bonis moko wana na agence Nabiso Badem Oversi ba image nango bokomona ndenge nini ezaleli pona ba nyoso bazana Belgique pona kotinda bakoli na bango na Congo bokomona ba vidéo nango ya conseil qui badi leki ya motonde na lobaka kaluji konde contrôler bango tobeta masolo lelo tozobeta masolo nandeko Jires Koua oyo azali président national ya Asbel AJKM les amis de Jires Koua Manika Asbel les amis de Jires Koua Manika pourquoi Komboana et puis un jeune ba initiative wana zuango ndenge nini
tomekana nous kosolola naye na yango na koleka kopesa ye mbote ndeko Gires. Mbote ndeko journaliste Mustapha. Boni santé. Oui, santé za bien, eza malamu. Talaka na vandi nanga na kati ya zamba na za paysan. Na sepela nanga ovanda n'esprit ya paysana. Na réfléchir ndeni to trouver solution na ba desiderata na ba problème beaucoup plus na nzala. Où ezali ko menacer mboka na biso. Kinshasa boyebi etondi na makelele ya babarbe église par-ci par-là, mais na kati ya zamba boye toujours réfléchir na biso na ba paysan ndeni nito pesa solution na besoin ya population. Ndeni to pesa solution na besoin ya population ndeko Gires Koua asbel na yo les amis de Gires Koua. Idée wana utaki wapi tant que jeune ba makanisa boye bongaka mingi ba mikolo yozana no jeune idée wana utaki wapi idée wana utaki tant na silisi classe natangi na campus naza licencié na communication des organisations après wana na ekosala ba formation na église catholique parce que naza président régional Kin Ouest na Caritas Kinshasa. Na za alphabet en droit. Pourquoi alphabet en droit? Tant on a 6 classes, grand frère Moko Tozagime na maître Landu Zolandonga, après ça ngai musala ya secrétariat na cabinet nae, alors place pour ça ya droit et ya ki kokola makasi. Mais mokolo na 6 classe na moni na inikin nombre ya ba licencié na ba gradué et loko elenga na mutu degré ya chômage. Parce que dans le pays nabiso chaque jour batu baotanga chaque jour pe nombre de chômage et zomata. Alors tant on a tali emploi il y a ba congolais et ça qui faible. Alors je me suis dit ceux qui batu nion so bazali ko penser que atanga pas zo musala que musala ngo ezana Congo te degré ya pasi degré ya avenir ndenge ko kufa. Génération mobimba et rozalate pour namboka na biso parce que mutu atangaka pour si sa classe l'obas à la positionner. Alors développement exaté misère et latibiso yango étant que scientifique étant que acteur ya développement étant que un manager concepteur de projets au totanga qui n'avait comment faire pour matérialiser un projet ou des projets pour na koluka équilibre social na vie ya batu ezal yangwana na lobaki bon na vision o na zui eza pasi na mboka na biso to na mokili mutu soka pesi makanisi ya malamu batu ba accompagner oyebi le début a été toujours difficile. Alors kombo ya koloba les amis de Gires et uti na mutu nyonso wa kozala chansa wa kozala na œil spirituel ya ko comprendre vision o naza nango na motema o naza nango aya pembeni nanga poto sunga batu d'office aux camarades nanga parce que ngai na vie nanga na lingaka distraction te naza mutu moko très ambitieux. L'ambition est beaucoup plus na vision sociale, na vision de développement. Donc, mon place dans le baki, on a lancé Asbel Oyo. Asbel Oyo, vision à l'Ibosso ezali bien-être de la population. Congolais a bien. Donc, yonanga, tous a bien. Et yami balé eza l'entraide. L'entraide eza, au moni, makamoussous bat ba ko nyo comme en Afrique, eza pour ba éviter. Bat ba éviter. Batu ba ebite ke soki ba kolona awa ndeti ngai nazo ko accompagner ba maman maraîchère baza awa na ba fermier soki batu ba sangisi ba effort na bango ya musala ba ko sala awa lobi ekobotela bango eloko ba ko zanga parce que difficulté ya ba fermier za awa za bot râteau bouette tamsun zoto soki beli kisi. Mais na ba effort ba ko sala a soki to encadrer bien le but ko bota dispensaire et tant to ko bota dispensaire wana to pesi infirmier musala to pesi laboratin musala o mona donc ça dit entraide pour nanga ezali na les amis mutu nyonso na secteur oyaza soki to sangani to sangisi ba effort na biso to ko sunga mutam na dimension oyazali nango.
tant on a bandi projet ou activité liboso na saki na Asbel saki na côté sanitaire pambate na Asbel na biso to travailler na ba domaine nyonso ya vie ya santé ya éducation ya environnement ya social bongo na bongo ebele ndenge to komona na ba ministère ndenge pe biso na ba secteur na biso tozali ko travailler na kei jour ya collation ya médecine na saki na ba ami babimaki na collation na 250 médecins et nzambe merci ezaki na ba infirmier ba assistant médical et autres mais natali ba médecin oh déjà na mama yemo tous na ba non matriculé ba NI salaire et bimagate il y a depuis 1983 et bon wa silisi na 2012 nabi mais non faut na lancer projet na la sabatu ke musala ezaka raté au kei tongo midi pourquoi ba futi na fin du mois mutu nyonso aza acteur ya développement et puis mutu nyonso ko bota bon na sala projet ya accès des soins de santé primaires na batu nyonso est-ce que yebi ke na mboka na biso il y a des mamans il y a des congolais bakufaka pambate eloko moko bimie na liso eloko moko bimie na nzoto mais pour moi na médecin na hôpital ya Kitambo to na mama il me faut fiche nano 100 000 francs congolais et pas si on a babomba na katandako pour kaka mona médecin mbongo wana ezate mutu azui maladie moko psychologique et mimi ba on akufa alors na mi lobeli soki to pesi population no accès ya komona nanu munganga kaka et ça déjà soulagement et na bengi baninga nanga ba médecin c'est bon ba médecin ba ya boya bo fide chik boza ba médecin d'ailleurs toza bato ba respecter biso te ba licencié zoka yoza médecin na ndako na bino obeti 2 ans sala raté ba sombela ko lip bo moni degré qui fiançailles mingi biso ba licencié kufa pour espoir ezate oza médecin mais so ba bengi musala ya ki sentinelle pour salate pour za médecin na ici ba on a lancé campagne il y a soins, il y a accès à soins de santé na ba vulnérable. Et là qui sinine, et là qui si ndenge yoza chirurgien, ndenge yoza ophtalmologue, ndenge yoza généraliste, to luka moi laboratoire, to luka moi ninga tant que manager. Nous avons organisé une campagne dans l'église catholique parce que je suis le président régional de l'église catholique. Nous avons créé une paroisse, créé doyen, nous avons fait accessibilité pour cette campagne. Nous avons samedi, dans Mesa Tongo, nous avons médecin qui a lobby na simamisa, ba consulter batu ya ofele. Batu ba oza motivé parce que congolais azana mbongo, telo ko ofele aroya. Mais jour ya consensus de moyenne 2000 francs ya gants. Parce que vous consultez tes anzoto, na maboko faut médecin la ta gant, puis il faut ça na fiche na parce que ça Asbel. To banda yango na Saint-Rombo. Obi batu boni baya wana ke bazali na beso ba mona munganga po ba ka eza ebele ya minu ya misu ya lito ya libumu ya miom to sengisa plus de 300 personnes. Maintenant l'intérêt c'est quoi? Parce que mutunyo son intérêt à maman zayoki médecin ba consulter médecin pe pour na longola bango chômage faut voir quelque chose. Jusqu'au 2000 francs fois 300 personnes, calculez ça combien? Au moins ici on a besoin bino kaka samedi to dimanche, lundi mardi ti vendredi vendana yo. Au moins na campagne on a liboso, loko on a réalisé qui 4 médecins na kinésithérapeutes, mais on a des infirmiers. Bah partager qui moi enveloppe il y a 100 000. Au moins que na sungi médecin, déjà chaque week-end azwaka 100 000. Akoki ko sangisa après 2 ans sali pe cabine shop aboti sous projet msusu azui pe moi respect na famille mais en même temps ba vulnérable ya biso Asbel ba zui pe accessibilité na médecin parce que ça na moto msusu azobela tant sou kisi na iza nango 500 francs mais pour médecin spécialiste ta la liste wana po orienter na pesi soulagement Ozolanda mais ce qui peut na kata Asbel peut tozaki na pharmacie to teki sou na kisi au monde na talaki na lancer ba projet moko ekozala rotatif mais mutu na mutu a se retrouver na bengango entraide wana ezaki côté sanitaire kaka na sanitaire wana ngaza mwana quartier Congo za ikangami na cimetière ya Kitambo na mati na quartier Congo côté ya Okapi na kiti quartier 5 ya Kanluk na moni il y a plus ou moins 5000 enfants nan bakata bango musutu te circoncision na yebisi chirurgien na biyo za médecin autosilis au vendi boulot ça mais boulot ça to lancer projet ya ko soulager bana o basa ba vulnérable est-ce que vulnérable aza mobola te vulnérable aza muto kaka zo zanga azangi ndeni bakate musutu aza déjà vulnérable en tout cas to la sans campagne wana na avenue Mbama l'église de réveil moko papa na bata ba 12 ans baya obito kata combien de bana musutu
tokata 1500 bana musutu na 3000 francs. Tandis que maman musutu on a tuni bon non, tokata qui était pour la maternité ba senga $10. Il y a des Congolais qui souffrent $10, on a 20 000 francs lelo ezate. Mais ba yoki sikoyo asbel il y a les amis de gérer ces oya kokata mona musutu 3000 francs. Ba misusu kutu il y a 20 ans et comment il chercher à Makasi kokata bango na hôpital mo quelque part na 4000 francs. Pour dire qu'il y a des conditions ya batu bazo vivre lelo. Baza soulager te pour na kozanga même 1000 francs wana. Songa na ebisio ba médecin wana lo ba komo lukanga ba sadere. Mais projet on espère que projet ya boina nango soki déjà na quartier Congo o eza na lukunga na ngalema bana baza 5000 bakata bango te e bongo na Kwango e bongo na Mayombe e bongo na Tchela e bongo na Mbandaka. C'est-à-dire tu ko lancer projet batu ba se retrouver batu bazali soulager sans que to ke na mama emo sans que to ke na hôpital du cinquantenaire. C'est-à-dire batu faut ba réfléchir mbongo eza autour na biso mais comment mécaniser orienter pour te zo mbongo wana ezalika na santé na pesio na kenda na ngoti minkau kokata bana wana musutu mais au moins bina mutu ali olibata papa mbongo za te zo ata libato Zwata mwana taba o pour dire que na asbel nanga eza ndenge ni to mema soulagement na mutu oyo azozanga ndenge ni to s'entraider mutu place za équilibre social ezal wana ezaka aspect na pesio na eko fanda na asbel na lobi ba mama na biso baza makasi parce que ngai moko tso naza o naza mama nanga abokolinga na mbongo kosokola basani mais na milobeli ba maman bazozanga orientation na moi appui financier mais mutu avant zwa mbongo e utaka na mutu est-ce que bike batebele ba détourner mbongo bazoyi bango bote bayi bango na biki po ba mail mutu ya biki wana ndezoyi ba million ce qu'on nga fona travailler c'est ba maman na bandi ko salisa ba maman musala moko ya projet moko ya accompagnement des filles mais lutte contre la famine, c'est-à-dire quoi? Na lobeli mama na ndako naza abinse kwa. Mama na ndako na sombaka clean anika ndako. Donc c'est que maman na muke o azwaka sala da dépense moko pona embellissement ya ndako na ye. Alors na yeko lakisa ba mama ndenge nini basala ba produits antiseptiques. Ndene seko naza acteur à développement naza na Caritas Kinshasa comme partenaire. Na lakisi ba mama ndenge basala Soumamous, eau de javel, Bactérol, Kéroline. Que ce qui maman sali produit wana achango na bidon à 5 litres maman o aza makasi akei na ba société na ba bureau côté kango 12 000 10 000 maman na kozanga mbongo parce que ko sala produit wana antiseptique soko kei presque somba ba produit avec 10 000 francs oui ko sala 100 litres soko produit wana soki maman a tourné yango asali 10 bidons ya 10 litres ateki yango 10 000 aza na 100 000 francs maman azui 100 000 francs na produit wana ako banda mbongo afufute ako banda mbunga makala te akobanda ngo rapidement mais maman zangi kaka moi orientation ba maman na biso ba waka moni ba Nigérien nyoso baza na Kinshasa na ba pays na banso oké baza banda ko ba 8 niveau 5 niveau po nani po mwasi na ye ayebi nde basala ka yaou o to benga crème akangi yango bien aye nango na bouette na zando akoteka mais ba maman na biso ba fandika abo théâtre Moyombe gauche na récupérer ba maman wana nyonso nesi ba maman nga na même na bino développement na zo lakisa bino parce que mutu po aider pour lakisa nanu ndenge basala ka yaou ndenge basala ka crème to sali yango soki kutu to industrialiser yango to tchango na plastique to bambe yango to koteka yango na ba école na ba école to ko ba partenariat to ko pesa batu misala même ba agent ya marketing pour na promotion ya ba yaou wana ça dit na kati ya asbel nanga ba speza ebele na ko sisa yango ka na émission te mais pour que mutu nyonso sika azali a zwa épanouissement na la écharpe oyo uti na Dubai te écharpe oyo uti na musala ya batailleur na sangisa ba fille mais baleki na biso ba sente bangwa aboti loko sala ça na faut boye ko la coupe écouter na moi muke na zwaka na somba 4 5 machines ya coudre bandi ko ye ko lande ba sala ba écharpe mais parti mboka na biso ba parti politique comme iboni ba zara na besoin écharpe oyo te oleba ko mandango na Dubai mais au moins ka ba fille mère o soki encadrement ezali ba sali écharpe et bongo ba kombo banani ba komi baleki na biso bozar nde bazokoma awa c'est-à-dire nayebi esikanga mutu aza déjà acteur à développement donc pona nga nazwaka mutu comme société
yango mona bibaya na Asbel AJKM to réfléchir ensemble total ndenge nini tokoki ko kamba mboka na biso ekende musika. Donc Asbel nanga eza Asbel ya ba recherche ebele pour que moto a se positionner lobi na biso ezala meilleur. Yango na sengi na baninga no sesika bofandi bozali boya to travailler ensemble. Na muke o nazwaka bomoni jardin o eza awa na somba nanga ba graine na ba mama o toza a to ko sa bilanga malem soki to teki bilanga na sombi taba moko soki to teki bilanga na sombi ngulu moko ngulu wana eza teke na bokola ka ngulu lobi na teka non ba indien ba a ba o teki la biso charcuterie mutazo mona so akoti supermarché c'est que vine eza bien te supermarché eza ponga bi ya mundele. Na supermarché ba koteka ndunda, na supermarché ba koteka matungulu, na supermarché ba koteka mafuta mbila, na supermarché ba koteka ba viande hachée. Eza niza bangulo to ko bokola awa. Yango wana indien chinois akodominer biso tango biso to kende osombe pane. Mais soki pe biso to komi ko fournir ye biloko na biso nzambi biso pe to ko dominer. Yango wana mboka moko te et se développaka na développement. Yango wana nazali ko benga na batu nyonso. Bozali na poto, bozali na États-Unis, bozali na Afrique, bozali partout. Asbel yango boko mona na babilili okolakisa ndenge nini tozali kosala pour que batu nyonso na Congo ba se retrouver sans akende ko beta kokoko na entreprise moko ba futaye. Mutu ye moko aza acteur ya développement. Yango na sortie officielle ya Asbel na biso ezali le 30 juin, ezali jour ya indépendance. Pourquoi na lingi ezala jour ya indépendance? Indépendance to bi comme définition mutalingi azala libre. Yango na congolais nyonso, jeune nyonso, maman nyonso olingi ozala libre, vie sociale na o échanger. Boya le 30 juin to kutana na gare centrale. Polo ezali na écharpe o to kopesa batu to meka ko réfléchir ensemble ndenge to vivre na toute indépendance ya vécu quotidienne na biso pour que nyonso eleka malam. Mais na sengi beaucoup plus na bandeko oyo bozali à l'étranger. Ozali na machine à coudre. Ozali na eloko moko osalelaka te. Tindela yango biso te bana ko salisa na yango bandeko. Ba besoin eza énorme pour na mboka na biso ekende liboso. Mais na appui ya moko na moko ekozala bien makasi. Nazali na ba site o bat bazali koluka même dispensaire na makasi na mona ko même microscope o pambezate. Microscope o pambezate. Ngai so inazaki na l'encre. Mbele na lanceka campagne moko ya kokata bana misutu. Na eko comprendre que soki déjà na Kanluka, soki déjà na Maluku awa, na Kinsenso, bana bakati bango musutu te ebongo na Kipushi. Ebongo na Kipushi. Ezana ba mama mususu na kei na campagne de soins na Matadi. Na Matadi za mboka ya Libanga, nakuta mama moko babi asali 5 ans atambola raté makolo. Bakanisi kutu babwakela malade. Nzoka mama kotambola wana makolo na ye misisa esengaki aleka na franc rouge na kinésithérapie. Na la sa campagne ya soin ya kinésithérapie na koka suko zonga te parce que esengaki franc rouge moko to chauffer ba mama mikuwa pour que ba mama zongela kotambola. Et moi, mon ingana kinésithérapeute Gloria Baya na Pesimbote. Abeti 5 ans ça la raté. Oh Jérès, Moussango na mama e moboy. Ba sanga zonga mais non, ozana musala. Biso na Asbel to kopesa yo terrain au travail parce que na yebi ba mama boni makolo lembi et zo senga yo au consulter bango mais na mbongo te mais avec 1000 francs. Le plus important c'est soki na jour moko au consulter 150 maman, ozana 150 000 francs. Et puis c'est au salon on a moins mon copie de 4 ou 5 séances. Vous en a 300 000 francs, vous en a 500 000 francs. Est-ce que na maman vous a 300 000 francs congolais? Donc on a biso na Asbel na biso ils allaient quoi accompagner mutunio sur le domaine où ya yebi mais ensemble tout trouver équilibre social. Y a on a soit un résumé vision na biso to bien encore à l'entraide. Mais l'entraide, tout ça na moins minute belete, vous avez déjà na ba nini à part le biwana sur le plan médical, vous avez sous na ba activité mususo déjà. Activité mususo ezali na lutendele, ba na kendaki ko la lutendele d'abord na ina informé batou. Et ça na route principale ya Yambo au Stalin, tanga longwe
Congo central aya na Kinshasa route wana et baby et na route wana na village Lutende bat ba melakati siko mai ya source na kendaki kuna avec mes maigres moyens to tongela bango forage na ba puits ya mai mais na komona na Lutendele les ana plus ou moins 275 palmiers basala mafuta mbila kuna on a mafuta mbila to komona fabrication ya savon fabrication ya lait de beauté mais ba ko sala ngona machine ngona eza tono ya ngamati ba congolais ba yebi tono ya ngamati eza ni balé ba bitu kozwango wapi. Alors déjà samedi on a kokende pour que na sala ne fils que 4 usines wana ba bisinga président soki osali biso machine oyo eza na mutauta kana mbila na ye net kobanda gambela ti rompwengaba aye na ngokaka po anikisa tono na ye moko tala degré ya sacrifice ya distance wana et puis soka nikisi tono moko akofuta machiniste bidon moko ya 5 litres soto mi lobeli oza na mbongo bomba na banque oza na Belgique oza na France ozoluka nino sala po na Congo mais boya na domaine ya développement soki lelo bato to pesi bango ba machine wana tozala bato na niveau ya Asbel na fin ya semaine na plus de 50 bidons ya 25 litres. Et est-ce que vous avez banzete wana bakataka ya mbila pour mbile kwea soki okausi banzete wana oniki yango na machine ba bengi composter yoza na poto ozotindela biso 207 moko ya po boma bat mais non tinda machine à composter boluka composter eza machine o bakotisaka ba trop na banzete bimi poussière o to benga même machine ba mabaya composter wana ba jardin na biso bilanga to ko sala les a menacé na ba engrais chimie mais oh faut to sala ba engrais chimie moko naturel et to sala ngoni na ba branche wana ya banzete ya mbila soki toye na composter wana na ba régime banzete mbilo to wana ngo awa to bando produit des tonnes ya ba fumée naturelle to koteka yango donc to ko exporter les sous pe grand carré côté ya 40 pieds et que na bome chango na ba conteneur ezongi na poto mabele na biso se to za besoin na koto ya biloko oza fertile to cha pour que bote bongo na poto baza na fertilité te donc ça dit il y a des projets où on a réfléchi qui nga depuis na tika ko sala ti lelo na bana osela moté parce que ngamo na zambongo mais problème na biso ezalaka nzamba pesa biso makoki tu peux avoir l'intelligence la sagesse ezapina mutsu azana mbongo na kati ya Asbel na nga tozana département to ba ya conception des projets ezana batazana mbongo mazo bata sa na ngonini mais il y a des projets où ils ont que soki to travailler ensemble na batu ya bonne volonté to couper sa solution pe soulagement na bande konabiso et puis mutunyo so comme to vivre na moi bénéfice à se retrouver et puis tant mutunyo so à se retrouver et ça passe au nzambe pe passe azali ayoke sengo tina penzo moninga na za ilenge na milobeli na kota na nga na développement na entraide pour que tu trouver solution na muke moko nzamba pesi biso pour que Congo na biso ezala bien naza na mama moko na jouer awa mama wana ayebi ndenge basalaka ba pomade na mafuta nzika so to kitino na site na nga na sekuna naza na plus de 45 sacs ya bandika déjà auto produit mais transformation nango des opesa passe. Donc il faut ba machine oyo. Faut ba machine wana et ya makasi. Est-ce que bike batruko la Lutendele? Baza même na savon te. Ba osomba ngo wapi? Baza na mapa te. Il faut même ba meilleur pain du monde c'est le pain artisanal. Maintenant na ko pesa pou. Mapa bakoni. Mapa bakoni. Yanga vraiment na lia. Yango moni ba biloko na Asbel na lobby et kozala malamu mingi to produire babiloko ya bongo pour que solution na ba ndeko na biso bazwa quand même moins soulagement wana et ozala bien makasi. Et ozala bien makasi président Giresse ba enyo sonde o lancer ki moi message mais message na yo ya suka na ba enyo so ba Holanda yo pona Asbel AJKM bakoki ko contacter bino ndenge nini siège social ekozala wapi s'occuper moi contribution ezali bakoki ko sala ndenge nini. Merci beaucoup d'abord na bino organe de presse o bopesingai opportunité lelo d'office na vision na biso bokomi ba ami parce que tobi entraide boye ko edenga sambongo mais bomoni ke ba ambition musalo na osala les amunene makasi nandimi na sala yango
parce que vision nanga eza peuple congolais azala bien makasi nga na koli na famille ya souffrance nzamba komi kopesa o azopesa lelo alobaki soki natiki libota moko na souffrance maman na souffrance ota la boni bana na ye ba se retrouver soki maman na topesi appui te o nga na koyi kolobeza na ndimi na nga na travailler na développement na social na entraide mais ngai moko na okoka te ozali juriste ozali enseignant yaka na pédagogie oyebi to tongata école ya banzete na lutendele bana bazwa accès na éducation ozali infirmier yaka to sala ta dispensaire na kankokolo bato bakokufa tongo midi parce que accès na ba structure sanitaire ezate yaka to sala ta dispensaire na kwango to sunga bandeko ozali politologue yaka to travailler ndenge nini population ko se retrouver na social au biso to yebi tozwa na mbongo to bombi na banque ekokolisa biso mbongo te ba projet eza ebele énorme na asbel na biso boya ensemble to travailler pour que population na biso ezwa équilibre social na souffrance o elati biso na pays na biso tozali soki bato balingi bazwa biso numéro na biso ezali très simple plus 243 89 69 28 328 plus 243 69 89 69 28 328 ou carrément bazibiso na gerescoua1@gmail.com gerescoua1@gmail.com sinon siège administratif na biso eza na avenue Mbetseke numéro 6 na centre catholique Nganda eza na commune Kitambo na nzela où eke cimetière à Kitambo il y a un centre un grand centre catholique toza na siège wana na volonté ya be Arthur Ponde apesi biso siège wana ensemble to développer ba projet na biso et puis to accompagner ba vulnérable na biso na ba difficulté oyo ba zali na yango na kopesa mbote mingi na bandeko bazali kosalisa na pesi mbote mingi na Grâce Musege Tumba depuis Chypre du Nord akendaki kotanga metango atali projet tozali ko soutenir ba mama na Mombungu tozali ko soutenir ba mama na agriculture na santé asalisa biso na pesi mbote na ba mignonso ya les amis de Gires ou d'ailleurs na ba réunion to ko bongisa programme ya le 30 juin tozana musicien moko Poupon aza musicien ya orchestre emene ya aye na les amis pour que na nzela na ya loyembo COVID-19 eza awa ayemba tokotisa studio ayemba apesa message parce que c'est un artiste c'est quelqu'un qui communique na masse mais pour dire que biso na asbet tozana besoin ba couche ya mutu nyonso oya pour que to aider bato. Donc le 30 juin, dès qu'on a vu ce poupon, Tozanaye, na avenir refuge numéro 46, où ils allaient sortir officiel après marche de santé, na biso na gare centrale Toroyati na Kitambo, na avenir refuge, pembe na mosquée 46 au Trovanda, moi réception, pour que tout sangana biso to kabola moi lipat. Na pesi bande konyoso ya parti politique, ma part pour le Congo. Il y a fédération ya Lukunga na pesi mama nanga Agnès Milolobo na pesi ba ebanso balandi biso mbote mingi baninga nanga na Afrique du Sud Arcel Ngoi na pesi Fanny Masena na France mbote mingi bosalisa asbel oyo ekende liboso muninga nanga Lorette Dibandi depuis Brésil où ezali asbel na biso baninga nanga boya tosunga Congo na biso pambate souffrance et la tibiso mankasa ensemble de tokolonga na ba problème et ezali ko frapper population na biso ensemble de tokolonga souffrance ezo ko frapper population na biso moya suka ya président Gerescoua ngapena oloba soki esengeli kosunga ezande na ba makambo ya boye fo kosunga ka po aza jeune bomoni
na ba initiative oyo aza nango ba idée oyo aza nango nde esengaka nde photo sunga vraiment apesi numéro soki mpe bokoki kocontacte biso tokozanga te kokommunike nyonso bino mokoloba nyonso bino bokoki kozala nango vraiment nazo remercier nyonso oyo bakocontribue oyo nalobaka mon vieux babimboli so okoti masolo oyo ozala mwa malamu mingi ya conseil kibadi biloko ya boye nde fo tosungaka basa nanga korega Emmanuel Moussafu yo kutu ya oloba toza talarara. Bonjour maman. Bonjour papa. On vous appelle comment? Moi je m'appelle Sophie Ntoka. Nabiso. Omoni domaine oyo ya bisala bilanga. Nde ba manquement ya ba matériel. Toza na ba matériel te ba boti ba rosoir ba Congo wana misale nyonso oya bilanga. En tout cas toza na ngote. Sikoyo eloko ni boko senga pa ba autorité compétent bazo na ministre. Na ba autorité basunga biso po musala oyo eza domaine oyo lezoleisa population ezala ba graine ba catégorie nyonso ba graine ba variété nyonso plutôt bakosunga biso ba matériel basunga biso. Bonjour maman. Bonjour papa. On vous appelle comment? Moi je m'appelle Sophie Ntoka. Maman Sophie. Maman Sophie. Je vous ai vu en train de travailler ici. Vous travaillez pour qui d'abord? Ici c'est pour nous-mêmes. C'est pour vous-même, oui. Les mamans. Oui. C'est un cadre de centre Nganda. Cadre de centre Nganda. Oui, ici, non, le travail c'est pour nous. Ok. Mais ici c'est le terrain de centre Nganda. J'aimerais savoir comment est-ce que vous travaillez. Nabiso. Omoni domaine oyo ya bisala bilanga. Nde ba manquement ya ba matériel. Toza na ba matériel te ba boti ba rosoir ba Congo wana misale nyonso oya bilanga. En tout cas toza na ngote. Sikoyo eloko ni boko senga pa ba autorité compétent bazo na ministre. Na ba autorité basunga biso po musala oyo eza domaine oyo lezoleisa population ezala ba graine ba catégorie nyonso ba graine ba variété nyonso plutôt bakosunga biso ba matériel basunga biso.